Amen. Je pense que tous, aussi par les cantiques, nous apportons notre louange, nos louanges, Nabanzela exprimons notre reconnaissance, tozozongisa matondo na biso epa na Nzambe qu'il a payé le prix na ndenge afuti talo mpo na biso na ekulusu na Golgotha, et que nous pouvons dire eke tokoki koloba c'est accompli. ekokisami, Et sa victoire elonga na ye c'est notre victoire. ezali mpe elonga na biso. Nous sommes reconnaissants Tozozongisa de matondo ce que nous avons entendu hier soir. pamba te oyo toyokaki lobi na Le pokwa Romains chapitre 12, na Romains 12, mais aussi de ce qui s'est passé sur la montagne de Moria, na oyo elekanaki na ngombe ya Morija où Abraham epai wapi a Abraham confiance à Dieu, azalaki na a cru Dieu adimelaki Nzambe et a prouvé son obéissance mpe à Dieu. atalisi C'est botosi na là-bas que ye Dieu a laissé construire epa le na temple Nzambe. après cela. Et la même chose est aussi dans notre temps. ezali mpe mpo na biso mpe lisusu Dieu a Nzambe fait son église là où on le croit, où eseke on lui fait confiance, tondimela ye topesa ye confiance na biso on obéit à sa parole. mpe totosi na liloba na ye, Bâtir son église. Nous n'avons plus besoin wana nde aza kobatisa eklesi na ye. de regarder à la reconstruction du temple. Botala na ndenge ya de Dieu de notre temps. botongi ya tempelo Regarder et toza na mosala na Nzambe lelo lisusu tozala confiance na nkolo na biso, reconnaissant pour toutes les tozongisa mpe matondi corrections mpo na mapamela nyonso tu ya bahébreu 12 na baromain 12, cette liste liste nyonso wana ya makambo que nous devons observer et la oyo chose esengeli tobatela na likambo oyo esengeli biso tosala de nous offrir au Seigneur. tomikaba epai na nkolo lokola mbeka na bomoi. Nous l'avons chanté et entendu dans les cantiques. Ndenge toyembi yango mpe toyoki yango na loyembo, Il s'est donné à nous comme sacrifice. kasi amipesa epai na biso lokola mbeka. Et c'est seulement après cela Nsima na wana que le reste oyo etikali opéré en nous. ekoki kosalama kati na biso. Justement, dans ce chapitre 12, Bobele na visible, chapitre 12 oyo ekomemi boye de considérer l'un supérieur à soi-même. komonaka moninga lokola likolo na yo. Soyez ardents en esprit. Ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Tozala na limemia na molimo ekuta na biso moko te. D'abord, liboso promesse merveilleuse eza bilaka à la nature divine. ya mutuya oyo ya bozali na Nzambe, lolenge na bonzambe boye Nzambe kati na biso akotia lolenge na ye Alors sans nos efforts personnels, na makasi na biso moko te, na lolenge na bonzambe ye moko oyo asali kati na mitema na biso tokoki kobika Romains 12 na kosalaka makasi na biso moko te, ote aboti lolenge na ye kati na biso ye nde mutu akokamba biso. Ça ne suffit pas. La parole de Dieu. Koyoka liloba Nzambe aussi la vivre. esengeli mpe kobika yango. Et la mettre en pratique. Molimo elobi te tosalela yango mpe na misala. Désirer vivre dans la réalité ces choses. Tozala na posa peze ya kobika yango peza solo solo. Pas seulement que nous venions ici. Eza kaka po koyaka mpe kokende te. Ensemble aller à la prière. Ese biso baso elongo kosambela kofungola minoko na biso koloba oyo Nzambe alobi na liloba na ye koyebisa o nkolo botisango kati na ngai po oti osali yango. Naza na posa teke nazonga ndenge nayaki te mpona kotatola liloba na yo. Esengeli tozala mpe na se ya liloba na yo. Nzambe akoki kosala kati na biso ndenge esengeli asala te. Ce que nous exprimons dans la prière quand nous disons wana nde tozokoloba na bapriere na biso ntango tozoloba ete mokano na esalama na mokanda ya Matthieu 17. Dès le début, na ebandeli Matthieu 17, premier verset. Matthieu 17 molongo na yambo. L'évangile de Matthieu, chapitre 17, dès le début. Matthieu 17, kubandele na ebandeli. 6 jours après, Jésus prit avec lui mikolo sambo na sima, mikolo motoba na sima, Yesu azwi Pierre na Jean na Jacques amemi bango na ngomba ya likolo. Il fut transfiguré devant eux. Wana abongwani liboso na bango.
son visage resplendit comme le elongi na ye etalisami lokola moi mpenza ndenge ngalaka s'entretenant avec lui. mpe ya komona bango komona ye Moïse na Eli azosolola na ye. Petelo azwi liloba alobi esengeli malamu tozala awa soki olingi natonga batante misato awa. Ntango ye azokoloba boye lipata ye ezingi bango mpe mongongo euti na kati ya lipata wana oyo mwana na ngai ya bolingo epai na ye bolingo na ngai nyonso to mobimba ezali boyoka ye. Ntango ye ayokaki mongongo wana bakweyaki na elongi elongi na bango ekwei na mabele mpe bazwaki bobangi. Yesu apusani pembeni na bango asimbi bango libotelema bobanga te. Batomboli miso na bango bamoni bobele Yesu ye moko. Amen. Tikino awa liloba oyo. Quel événement puissant là-bas sur la montagne. Elokuni na mutuya elekanaki kuna na ngomba wana. Au verset 4. Na mulongo minei. Il est bon que nous soyons ici. Ezali malamu tofanda na biso awa soki olingi na kosalela bandako misato awa ndako na yo ya Moshe mpe na Eli. Eli, le ministère qui a ramené les Israélites oyo lotomo oyo ezongisi bana Israel epai na nkolo Moïse oyo alungulaki bana Israel na Egypte tikino mabele elaka. s'est bien senti là. Il voulait construire 3 tentes. Petelo alinga tonga bandako misato. Tango tozokasi na ntango na biso oyo nous avons 2 ministères que nous avons biso mpe toza matomo mibale na eloko na biso oyo. Nous aussi Biso mpe nous aurions bien voulu avoir ces serviteurs de Dieu encore parmi nous. tulinga mpe kozala basali ya Nzambe kati na biso kasi eza bolongo na Nzambe na ntango na lelo oyo oyo esalami kati na biso. Il ne s'agit pas aussi de ce que nous construisions 3 tentes. etali te ke totonga 3 tentes bandako misato te. Une demeure. Nkolo abongisi biso esika. Je bâtirai mon église. Alobi na kotonga eklesia na ngai. Et dans ce contexte, il a dit aussi na lulenga boya ne craignez pas, faites confiance à Dieu. Alobaki lisusu ke bobanga botiaka elike na confiance na bino epai na ngai. Aujourd'hui de faire confiance au Seigneur. Ezali mpona biso tosala confiance epai na Nkolo toyoka ye totala bobele ye. Ici nous avons une tente pour frère Branham et aussi un enseignement pour de frère une tente pour frère Franck. Ndako ya frère Branham, ndako ya frère Franck. Ezali matomo esike tozongisa na makomi. Dans la parole, nous enseigner la volonté de Dieu. Esengeli kotalisa bolingo na Nzambe. Tozali loba na Nzambe efungwami na nzela Molimo Santo po te tozala na moboko yango. Et Pierre revient justement à cette pensée. Petelo ezongi na likanisi wana. Et il dit, il redonne encore cela, et je voudrais le dire dans 2 Pierre chapitre 1. Na 2 Pierre, mokapo na yambo. Dans 2 Pierre chapitre 1, il redonne encore. Na 2 Petelo ya mibale mokapo na yambo, azobi lisusu likanisi yango. Du verset 16, 2 Pierre chapitre 1, verset 16. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Ici, il est dit. Awa elobami boy. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Tagen nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigt. En effet, nous n'avons pas suivi des femmes habilement conçues lorsque nous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Tolandi nguya pe na munene na Nzambe. Pamba te biso moko tozaki bazene ke de la gloire la plus azwaki pa na tata kembo. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Nakoyoka litato loyo oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Quand nous avons entendu ce cri du ciel. Tango tokaki konganga wana na lola. Tango tozaki na ngomba ya bule.
Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique. Pona biso liloba na lisakoli oyo toza na yango. Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci. Esengeli to sala angele. Pona pole oyo ezoko jusqu'à ce que le pona pole oyo ezoko pesa na esika molili tikino moyo ebima pote na mitema na biso moyo na tongo etelema. C'est le Seigneur Jésus-Christ selon Apocalypse chapitre 22 Totanga, verset 16. Apocalypse 22 verset 16. Pierre Petelo redonne cela encore ici. azo pesa mo lisusu awa sima plus loin et il dit au verset 19. alobi na mulongo somo na mibale na libwa. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Liloba oyo toza na yango Nous vivons dans un temps makasi. Toti tozoko bika na tango oyo ya lisakoli. La lumière a apparu au temps pole emonisami na pokwa. Et nous biso nous possédons cette parole prophétique. Tozali na liloba oyo ya lisakoli. En leur service, leur réunion. Bato baso bazana yo ya bango misala bosangani na bango. Kasi bozali tozali na liloba na Nzambe e yango etiami na mitema na biso tokoki kosala angele nde oyo ekomami na Matthieu 24, Luc 21, Marc 16. Ekomami na tango na suka na Matthieu 24 bolonga zomi na minei ete suka na tango ekoya tango sango malamu ekotema na mokili mobimba. Nani yango mosala sembo mpe ya bwanya oyo nkolo na ye atie likolo basali na ye. Nini yango lisusu babengi figie nzete oyo ya mouti oyo esengeli ebota. Toyebi te na mukanda Malachi 4:5 mosakoli Eliya asakolamaki liboso ete nkolo azonga. Tote mukanda na Apocalypse bofungwami na Yesu Kristo mukanda mobimba etiami nanga lisusu te bikangelo nyonso to efungwami nyonso to efungwamaki kuna na ebandeli deja apambolama baoyo baza kotanga oyo baza kolobela na lisakoli ya liloba ya lisakoli na maso ekomami na mokapo ya suka 22 alobami elobami apambola baoyo baza koyoka liloba na lisakoli pamba te ntango na bokokisema na yango ebelemi oyo tosengeli kosala que le juste continue à exercer la justice. Oya sembo akoba kosala boyenge beni na ye pona bobongisami na biso oyo kani toza que nous vivons dans ce temps avant tozoko bika na tango oyo liboso ete nkolo aya tozoko mibongisa ezali ngonga moko ya mutuya. Et dans l'une des dernières prédications que nous avons entendues, na liteye moko toyokaka ya ye c'est adressé à ceux qui restent. Lobaki na bayo bakotikala qui louperont l'enlèvement boyo bakozanga kokende na enlèvement bazalaki elongo na non wana esengeli koyoka esengo te mpona koyoka kasi na baoyo baza kosalela liloba oyo bayoki ete baoyo baza koyoka ngai ekomela bango boyoki ya solo ya molimo na mwa ngongo moke. Ensuite viendra celui qui doit venir. Sima akoya oyo esengeli aya. Que nous avons besoin de patience et de persévérance. Tozana posa ya patience pe na persévérance. Après avoir pote to bika bilaka sima na kosalela mokano na Nzambe lelo. Mokano na Nzambe eza nini? Ezali kobulisama 1 Corinthiens ezali kobongisama na biso na Hébreu 12 il est fait référence à ce que nous ne devons pas manquer et abandonner nos réunions. Elobeke mami ke tokoki kozanga na ba mayangane na biso te tango tomoni te kozonga na nkolo ese belemi ba mususu bazali kotika ba réunion kondime kuuta na Matei ekuuta na liloba na Nzambe
nous rassembler sous les coups de la esengeli parole de Dieu, tosangana de Dieu, na se bayoki liloba na aussi Nzambe passer dans la prière, po toleka lisusu na et mabondeli recevoir mpo na koyamba que on vient d'écouter dans la oyo prédication. oyo C'est ça toti le sens d'un koyoka service divin. na matei Et louer wana le nde Seigneur, lolenge ya mosali na Nzambe ya bule ça fait partie d'un service divin parce que le Seigneur a wana appelé ezali nous, et Jacques kokota na Chirac, mosala ya service ya bule mosala ya Nzambe tozala motema molai lokola moloni azali kozela ne vous plaignez pas les uns contre les bomilelalela autres. te Le juge est devant la porte. pamba te mosambisi aza na Et ça, ekuke c'est une parole directement pour wana nous mpe eza à faire. liloba mpo na Et de biso pas mpe souffrir et se plaindre et être contre les uns contre les autres. tolelana te kotelemela baninga boye te Proche. nkolo abelemi Alors, soyez sobre. tozala bato ya katikati Et avant toute chose, ayez un amour na makambo nyonso tozala na bolingo oyo epeza ya bolingo ya motomoto ya bandeko sinon je ne peux pas revenir. pamba te yesu akoya te mpo tobelemi nanu Mais comme te l'avons entendu, me ndenge le toyoki Seigneur yango veut en nous opérer tout. Nous ne vivons plus dans les ténèbres. nkolo alingi kosala yango tozobika na molili te le mpo retour du te Seigneur mokolo oyo nkolo akozonga Kinder des Tages. nous surprenne. Nous sommes enfants de lumière. Nous esutukisa pouvons biso te revêtir tozali toutes les armures bana na de Dieu pole et résister à l'ennemi. esengeli Nous tozala pouvons kotambola na aussi kati ya pole confiance tozala na que nous ne sommes pas confiance déterminés pour la colère. eke mais biso au salut nzambe abongisi biso par mpo na notre kanda na ye te Seigneur te Et c'est pour cette raison il y a mpo na écrit yango aussi, kristo 1 mpe Corinthiens 1, na 1 Corinthiens que 1 nous biso resterons pas. Il ne nous manquera aucun don de grâce. Nous qui attendons le retour tokozanga de likabo Christ. moko C'est te écrit. biso baoyo toza kozela koya na yesu kristo 1 Corinthiens 2 Nous avons été enrichis en toutes choses. biso tozwaki maloba nyonso to nkolo apesi biso maloba ebele Par tout ce qui nous a na matei accordé. na ye Mais maintenant, il s'agit sasa de yipi reconnaître ezali que nde nous restons pas, nous devons aller dans la foi. tososola totikala te tokende liboso na kati na kondima Nous voulons avoir ces choses. Nous voulons tolingi avoir la komona na bolingo na Nzambe Reçoit ce qu'il revient de plein droit avec chacun de nous. na Et moko nous na moko na voulons que biso son église tolingi ete eklesia na ye soit manifestée, soit emonisama etatolama esala mosala kati na biso na nzela ya liloba na ye 1 Corinthiens 10 elobi banso babimi avec Moïse. bango bimaki na Moïse Nous aussi nous sommes sortis. biso mpe tobimi Nous étions sous la nuée. tozalaki na se ya lipata tososoli ministère ya bule Ceux qui ont reconnu du temps de Moïse son ministère, il y avait des murmures. bato basosolaki lotomo ya Moïse C'était un enseignement pour nous. bazalaki Il ne ebele suffit pas de reconnaître un ministère. likambo eza ya koyeba ministère te likambo ezali ke Ne plaît pas au Seigneur. oyo nyonso ezosepelisa Nzambe te En avertissement pour nous. wana ekomami nete bokebisi Bien, mes frères et sœurs, bandeko mibali mpe comme basi dans une prédication de frère Franck, il a été dit. ndenge Ne mateya pas ndeko murmurer, ne pas se plaindre, mais être reconnaissant. kolelalela te Nous avons déjà entendu mais dans les kozala cantiques, reconnaissant la reconnaissance. koreconnaissant Ce qui s'est passé sur la croix. Pour la na rédemption oyo du salut. elekanaki na Et ekulusu reconnaissance. na aussi de ce que lisikoli nous sommes en possession de la prophétie. na de la lolenge parole te prophétique. toza na kati Nous avons toza na besoin liloba na lisakoli c'est vrai d'avoir peur de ce que le Seigneur demande de nous. Mais nous pouvons lui faire confiance. tozali na bobangi na nkolo azosenga biso kasi topese Et que nous confiance puissions pas partir comme nous sommes venus. tokende ndenge toyaki te me tokende ndenge tosi ete toyambi liloba oyo apesi biso ete toza na pose totelema mpona kobelela nkolo na biso Bien-aimé Seigneur, molingami nkolo ensemble nous te disons encore merci. elongo tozongisilo matondo Nous avons trouvé grâce devant toi. tomoni ngolu liboso na yo Tu nous as laissé savoir ta volonté. otalisi biso mokano na yo Tu as accompli le sacrifice pour nous à Golgotha. okokisi Nous ne sommes pas opesi comme des mbeka mendiants. mpo na biso na Nous sommes des golgota enfants de Dieu, tozali bamilelelelo héritiers de te Dieu, tozali et bana na Père nzambe de nous. oyo Tu nous éduques. basangoli ya libula na nzambe oyo azokokamba biso oyo azali kosala biso na lolenge ete tozala lokola yo Nous t'apportons ce tozala matin lokola encore. ye na ntongo na Nous lelo mpe t'apportons encore ce lisusu matin encore et te na demandons ntongo tozosenga lisusu que ta volonté ait lieu en nous aujourd'hui. mokano na yo ekangami na biso lelo esalama lobela biso na nzela liloba na yo toyika koyoka te que tu puisses exécuter ces choses en nous. osalela liloba na yo kati na Nous ne biso partons pas comme nous sommes venus. tokende ndenge tozonga ndenge toyaka te
netoka koloba avec nous. okokisa yango na biso Promesse. bilaka na yo Oui et amen. ezali iyo mpe boye Voilà, par nous, epai na yo pour ta gloire. na nzela na biso mpo na yo mpo na lukumu na yo Nous sommes en possession de la parole tozali na liloba na et que lisakoli nous n'avons pas besoin de demander à des hommes, toza mposa mais que kosenga tu bato nous as te révélé ta parole. yo fongoleli biso liloba na yo liloba na yo ezolobela biso A tout à nous dire. Elle a tout eza à na nous dire. manso Et c'est kolobela elle biso qui accomplit en nous ce pourquoi elle a été envoyée. Etina ngo C'est pour etina ça que maki. nous faisons confiance et te remercions. yango tozongiselo Tu es avec matondo nous. toza Et na nous biso regardons elongo aujourd'hui à toi. totala Et te ebobele demandons, epai na yo lelo bénis-nous ici localement. yo mpe Et te demandons olesa aussi tous biso ceux qui sont mpe connectés, na baoyo nyonso na mokili soit mobimba avec bakangami tous les na frères basinga ya internet dans toutes les assemblées, na masanga que tu nyonso puisses nous amener à marcher au même pas dans le monde entier, okamba atteindre biso te te le but totambola ainsi. elongo Nous croyons que ton moko retour est devant la porte, très proche. pamba te Nous osi te demandons eza na ekuke que nous soyons prêts quand tu reviendras. tozala tobelemi ntango yo okoya Nous le croyons de tout notre cœur. toza kondima ngo na motema na biso mobimba ete tobelemi Nous prendrons part à l'enlèvement. Et puis nous te faisons tokokende na confiance konetwama. encore ce matin. Dans le sang de Jésus-Christ, na nous te mokolongo na remercions. batongo Amen. tokokutana na kombo na yesu kristo tosengi yo boye amen. Louange et remerciement au Seigneur, c'est notre destinée matondo éternelle epai na que nous nkolo soyons ezali auprès du Seigneur ndenge okana biso ete tozala pembeni na yo qui nkolo nous a rachetés ye oyo asikoli et biso aidés jusqu'ici. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Il a une validité. oyo En fait, nyonso c'est tu fait en vain. na bokonzi na ye ekoki kosalama te soki ye te J'ai pensé à cela nabanzaki mpo na bongo lorsque frère Schmitt a lu ntango frère la schmidt parole atangaki liloba et ce que Paul a vécu là-bas. oyo paul abikaki kuna Presque tous les visiteurs pieux de la Grèce bavisiteur nyonso tu ya grèce sur cette colline bazokende na d'Arès ou alors d'Arès. na ngomba wana ya ares na ngomba wana ya ares Très beau panneau, le lieu où Paul a donné ça. esika paul asalaki conférence na ye J'ai fait également partie, j'y suis moi-même monté. ngai mpe nakendaki kuna On peut très bien s'y rendre à pied. tokoki kokende ata na makolo ti na ngomba wana Nous sommes tous allés une fois en revenant d'Israël. tosi tokende kuna mbala moko ntango toutaki na israele Et la suivante. Paul Oyo. avait vraiment quelque chose à kelisaki ngai yango oyo dire. polo azalaki mpenza na eloko moko ya koloba ayebaki De quoi il parlait. ayebaki nini ye azalaki Car koloba il parlait de celui qui lui avait ye parlé. azalaki koloba na oyo alobelaka ye C'est là le mystère. wana nde De la libombami prédication de la parole de Dieu. libombami ya On ne litei na peut nzambe absolument rien faire. okoki dans le kosala royaume de eloko Dieu moko par huit te dires. na bokonzi na Le nzambe na Seigneur bilobaloba doit avoir parlé. nkolo esengeli Si azala on peut alobi parler ensuite en son nom. soki olingi oloba na nkombo na ye Quand on voit les frères pieux là-haut, comme Ntango ils ozomona font leur bandeko discours, ils se réfèrent toujours à Paul. pie bazozongela maloba ya polo Paul ne se référait pas à lui-même, Paul ni azokomi à Gamaliel. zonga na ye moko te ata kolobela makambo ya gamalieli Il te a une pierre ou une inscription, un Dieu inconnu. likomi moko ekomamaki nzambe oyo ayebana te. Puis il dit dans Acte 17, verset 23, Na acte 17 verset 23 Paul alobi que vous adorez, mais que vous ne connaissez pas. oyo c'est lui que je vous bozokumisa annonce. oyo bozoyeba ye La te réalité, ye c'est qu'il wana est nde pourtant nazotalisa entré dans la bino prédication au moment où le Seigneur bonzambe s'est solo révélé. yango nde ezali kotalisama ntango nkolo ye moko azomitalisaka ye mei na kati ya litei na Se ye réfère aujourd'hui à Pierre. boni balebele kozongela paul kozongela pierre de celle de Paul me et de matei Pierre. na bango ekeseni na ya paul na ya pierre Si nous voulons tout résumer, soki tolingi koloba na combien mokuse se réfère au Christ. boni Et si je bazalaki le dis ici na aujourd'hui, kozongela ce n'est kriste pas par méchanceté, mais nazolobela ngo na parce na que c'est kiyauli te suffisamment triste et pourtant mpo nalobela ngo mpo solosolo eza mawa koleka eza bobele quand cela motelemeli kristo rentre dans son concept, ntango ezokɔta na makanisi na ye lui aussi il a le Christ à la bouche. ye mpe aza na Et kristo cela na ne monoko doit na ye pas nous
étonnés. Wana ekokamwisa biso te. Pourquoi nous Nde ntina devons yango toujours examiner esengeli biso totalaka nano milimo pour voir s'ils sont de Dieu. mpona kotala ete milimo yango ya nzambe oyo ya nzambe Prenons-nous te. les choses à la légère. Boni tozwaka makambo na légèreté, tozomona mobimba nango te, tozokotela yango modindo te mpona kososolela motu awawa na mokapo moko wana. Acte 17 verset 10. Acte 17 verset 10. Pendant la nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée, où dès leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Paul Juifs. Silas bakendeki na synagogue ya bajuif. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles bazalaki na que posa les Juifs ya bonzambe. de Thessalonique. Bayuda oyo ya Thessalonique bazalaki koyamba liloba na nzambe na mokano nyonso na bolingo nyonso. Bazalaki koluka butu moyo na makomi soki yango ezalaki ya solo. Wana nde lolenge ya bandimi ya solo. Ezali na yauli te nazoloba yango sasa yepi. Tokoki komipesa kombo ya babere. Wana ezali kuna école biblique. Tokende kuna école bandeko. Bamususu bafandi pe awa bazaki na biso. Kuna pe totatulaki na oyo nzambe aza kosala na tango oyo. Et le seul nom que l'on se donne. Kombo moko bazokomipesa kuna oyo bazokomipesa ezali na litoma te. Justement à cet endroit là-bas, bobele na esika wana na ekolo ya biblique, nous avons présenté l'œuvre de Dieu. Nde totalisaki mosala na nzambe. De la nuée et de la colonne. Kotalisa foto ya niwe na ya kolone ya nzambe. Un professeur principal. Oyo azaki professeur ya principal. Jeter cette photo par terre en disant. Azui photo na bwaka photo na libanda na mabele alibiki oyo elobeli biso eloko te. Les noms y compris Bérée. Bokoki komema kombo ke toza bato ya Bérée. Et que l'on cherche dans l'écriture. Oyo bazoluka na makomi. Il faut premièrement de l'humilité, deuxièmement bosokisami mpe na limemia mpo na nzambe na liloba na ye mpe na oyo ye aza kosala. Nde na ntango wana nde tokokoma bato kasi na nkolo oyo amitalisi oyo aza oyo ya nzambe akoluka na lulenge na ye moko te, kosala ndenge na ye moko te, mpona kozwa litatoli na ye moko te, akotala makomi koluka ete ayeba makambo ezotambola ndenge esengeli upa. Ntango Saul akutanaki na nkolo na komona Paul yango atunaki yo nani yango nkolo, ayebaki na eloko moko oyo ya mokili oyo te. Boye, boyebi na kondima na kala nkolo azoki mimonisa na pole ya na mokolo na moto na butu mpona kokamba bana Israel. Nkolo moko wana amonisami na Paul na nzela ya Damas. Nayebisi bino awa ntango azalaki na Damas nazwi esika na mutuka oyo est monté en 1949. Oyo amataki na 1949. Quel fil? C'est dans cette même voiture qu'il a fait le tour en 1949. Oyo azwaki na 1949 à Damas. Ngai natambolaki nango na Damas pe na Syrie. Aussi en général. Mais j'y ai pensé moi-même. Naza kokanisa ngai moko. Les gens s'empressent bazo welela kotalisa bino awa Paul na Saul akutanaki na nkolo.
tout ému, frère. Il faut que na moteme tout ami. Et le point direct Sika. c'est passé n'est pas si important. Esika na makambo elekanaki eza na mutuya te. Lelo nde esengeli kukutana na nkolo. Autrefois sur la colline d'Arès. Mukolo mususu na colline ya Arès. Hakuna yakutani na nkolo. Lui on dit bato balobi des choses étranges. ozomema makambo mutuya. C'était seulement pour eux que c'était nouveau. Ezaki pona bango ezaki sika. Mais ebele bakomaki bandimi. Un souvenir. Ezali kaka na souvenir te, na kombo kaka te. Aussi nous pouvons aller plus, on peut aller plus loin. Il y a kuna pe tokende pe musika. Là-bas, il s'appelle l'église de Philadelphie. Kuna église à Philadelphie ba mouvement ebele ya makambo nzambe ezali. Par des conférences comme je l'ai fait, on voit que l'existence tango to sala bokutani ndenge naza kosala yango tellement éloigné de la tomondi ke babanzo ezaki musika na bosolo eza olekana sur place. Aujourd'hui, pour nous permettre de porter un jugement. Lelo yo tokoki komema lisambisi te mpona makambo yango toza awa mpona komituna biso moko ndenge nini biso toza liboso na nzambe. Liboso na nzambe biso toza ndenge nini tozali liboso na nzambe, na epimelo nini nzambe akoki kozwa ntina na ye na biso, na lolenge nini biso tosali barecherche. Ezali mpo te tozwa litatoli ya matei na biso te ya ndenge tosambelaka te, kasi mpo te toteyama na nzambe. Mingi bazotanga na Biblia balingi kokanisa kotangisa nzambe ntango basukisami na eloko na bango, zuka nde enya eloko ya lisolo eza kuna te. Tolingi kosambela nzambe eza mpo te tochange vi na ye te, me mpo ye moko atia biso na boyokani na ye na liloba na ye. Tomoni te ebele na bato bazosambela mpo te nzambe asala mpo na bango likambo songolo mpakala. Kutu baza kutu na lolenge ya te nzambe akoki kopesa bango eloko. De nos jours, na bato na lelo étaient suffisamment éprouvés dans leur bamekamaki na mitema na bango pour savoir si Dieu peut leur confier quelque chose. Bakoki koloba eske nzambe akopesa biso eloko songolo. Ndeko banana malobi nini? Nzambe kolo aza na pasi mpo te akutana na mutu alpo mutu akozwa likambo na ye apesi likabo akomi koteka yango. Alors nzambe azoluka bato oyo bazotambola na nzela na ye, bato oyo ye akoki kopesa bango eloko songolo. Tikino toluka dans les Écritures. Na makomi. Nous sonderons les Écritures. Tokotala na makomi. Ndenge tokomona yango. Seulement si nous le trouvons soki bobili tokoki kotatola yango na makomi tokondima yango. N'est pas écrit dans la Bible. Oyo ekomami na Bible te. Nous ne le croirons jamais. Tokondima yango te. Au grand jamais. Même si un ange descendrait, ata angelo akiti na lola alobi eloko songolo tokondima yango te. Bobele soki nzambe asi alobeli biso yango na liloba na ye. Tozongi lisusu na Jean 17 nalingi nabeta 7 na eloko moko awa na chapitre 12 kotalisa banzela na nzambe. Jacques, vous pouvez peut-être le lire à partir du verset 1. Boko tangango na molongo ya yambo. Acte 12 verset 1. Acte 12 verset 1. Le roi Hérode a na fait tangwana des membres de kumu l'Assemblée. Hérode. Il n'y a qu'une seule fois le mot membre de l'Assemblée. Membre ya assemblée mbala moko balobeli yango awa. Ce que cela signifie. Toyebi eloko nini izoloba. Verset 1, la suite capturée par il est
il les fit capturer pour passer sa colère sur eux. Verset 2, c'est ainsi qu'il fit exécuter par l'épée Jacques. Akanga bango pote kanda ne ezali likolo na bango yango nde bakangaka Jacques. Aussi arrêté Pierre pendant les jours de mikolongo akanga pe na Petelo. Voilà, jusqu'ici. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais ce qui me touche ici, nayebi ke boyebi likambongo oyo ezo simba na motema nzambe moko moko wana oyo atalaki Jacques mourir par l'épée. oyo atalaki oyo amonaki Jacques kukufa na mopanga nzambe moko moko wana amimonisi epai ya Petelo na boloko Et c'est lui le même Dieu qui l'a fait na sortir moi et garder en vie. abimisi ye pe D'un point nzambe de vue moko moko wana humain, abimisi on ye pourrait se demander, tokoki Dieu komituna n'aurait-il pas pu aussi empêcher nzambe pe la mort de Jacques? akokaki kopekisa liwa ya Jacques te Mais qui sommes-nous, nous les biso humains, yo toza pour poser des banani questions auxquelles nous po te n'obtiendrons totuna de mituna toute façon pas de réponse. na nzambe na mituna tokozwa pe yanu te Conduite de Dieu vont au-delà de bokambami na notre nzambe eleki bobele makanisi na biso Jacques moto montoma mondeko ya Jean un homme de Dieu, moto na nzambe le Seigneur kolo regarde. atali Comment est-ce qu'on le tue? Pierre, ndenge bazokoboma ye il doit comparaître au tribunal. Petelo azalaki na boloko esengeli abima na tribunal ange na nzambe abimeli ye Sortir. abimisi ye Tâche n'était pas encore terminée. mosala na ye esilaki nanu te lotombo na ye ekokisami nanu te Quand notre tâche est accomplie, ntango mosala tokosala ekokisami oyo tosali oyo nzambe akanela biso nde wana tokokende par l'épée, Ne- ou par la hache tokokende du bourreau ou dans na la mopanga persécution, ou ata non, na par ashe le ata martyre na ou non, cela n'a na aucune mabanga importance. L'important, ya motuya que nous ezali ke reconnaissions tozososola Dieu est nzambe souverain azali dans nkumu toutes ses actions, na misala ne dans nyonso toutes ses voies. na banzele ne nyonso na biso Jamais nous ne pouvons dire, Seigneur, ata mokolo moko te tokoki koloba na nkolo mpo na nini yo otikaki ete Jacques baka te mutu sa te volonté reste éternelle. mokano na ye etikeli seko na seko ezali bobele Dans sembo l'évangile de Jean, na masango malamu ya yohane chapitre 17, na molongo ya 13 na sambo nkolo na biso particulièrement insisté sur cette abeti sete parole. na likolo ya liloba oyo Du chapitre qui soit comparable à celui-ci. mokonzo moko ekokani na chapitre oyo te na lolenge Sur la parole. nkolo que le Seigneur abeti révélait. sete likolo ya liloba na ye afungolela biso Vous savez que jusqu'au chapitre 13, bomoni tiki na chapitre 13 le souper, ensuite le lavage des pieds, et alors le Seigneur kosokola na dit, oui, makolo c'est kolia ainsi qu'il elamu voit. alobi ke Et ezali ensuite, boye le nde chapitre 18 se poursuit bakosula ngai. par Gethsemane jusqu'à Golgotha. tikino na getsemani tina golgota eza chapitre 14 16 na 17 d'une si grande importance. eza na mutu ya munene Chapitre 14 à 17. 14 tina 17 Au chapitre 17, tala makomi komi na à chapitre partir du 17 verset 11. ekolandela mulongo ya zomi na moko 11 à partir du verset 11. kolanda mulongo ya zomi na moko Et moi, je ne suis plus ngai nazali moto ya mokili te ils sont encore dans le monde. kasi bango bazali bato ya mokili ntango ngai nazokoya epai na yo tata na bule Garde-les batela bango en ton nom na kombo na que yo tu m'as donné, kombo oyo opesi ngai afin qu'ils soient un. mpo te bazala moko Nous le sommes. ndenge biso mpe toza bomoko Tant que j'ai été au milieu d'eux, ntango ngai nazali kati na bango gardé en ton nom. nabatelaki bango na kombo na yo Tu m'as oyo yo donné. opesaki ngai Et aucun d'eux n'a été perdu, moko na bango te abunga sauf le fils de la perdition, kolongola mwana oyo ya libunga accompli. mpo te likomi ekokisama Verset 13, mais maintenant je molongo ya zomi na misato na ye epai na dis yo encore ceci dans le monde, nalobi boye naza lisusu na mokili porte parfaitement en eux la joie mpo te bamema kati na bango esengo ndenge naza na yango Le verset 14, je leur ai donné ta parole. napesi bango liloba na yo molongo ya zomi na Et le mine monde les a haïs.
mukili na bango. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Parce que baza bato mukili te. Moi, je n'appartiens pas Lokola ngai au monde. naza moto mukili te. Ne te demande pas de les enlever du monde. Na sengi te ke olongola bango na mukili kasi obatela bango na mabe. Ils n'appartiennent pas au monde. Baza mukili te. Moi, je n'appartiens pas. Lokola ngai pe naza moto mukili te. Sanctifie-les dans ta vérité. Bulisa bango na bosolo na yo, liloba na yo ezali solo. Comme tu m'as envoyé dans le Longa zomi na mwambe aussi, lokole otindinga na mukili ngai pe natindi bango na mukili bolonga zomi na libwa je me sanctifie pona bango nazomi bulisa aussi soit sanctifié po bango pe babulisama amen vérité. na busolo. Voilà ce que dit cette parole ici. Tala oyo lilobo ezoloba awa Je leur ai révélé ta parole. na fongoleli bango liloba Je leur na ai yo fait connaître natalisi bango liloba kombo na yo. ceci est d'une très grande importance. Wana eza na mutuya munene Ces deux choses. eza makambo Si le mibale Seigneur oyo nkolo nous fait connaître le nom de Dieu. oyo atalisi biso kombo na nzambe mpe afongoleli biso liloba na nzambe. Mais si l'un ne nous est Soki pas donné et moko l'autre epesemeli biso te mosusu epesemeli biso pe te combien de personnes boni bato parlent du nom du Seigneur bazolobela na kombo qui leur soit révélé. oyo bafongoleli bango yango te Écrit ici, ekomami awa je leur ai révélé. nafongoleli Il doit bango s'agir d'une révélation. awa etali likambo ya komitalisa na nzambe. Pas révélé, alors nous ne le savons pas. Soki yango bafongoleli yango te seke oyebi no yango te Remercier à l'époque. nde ntina yango nkolo Merci. azokisi matondo epai tata alobi te tata nazosi yo matondo na lolenge te obombi oyo na bato ya mayele kasi ofongoli yango na bana mike batela bango na kombo na yo kombo oyo opesi ngai bolonga zomi na Non, s'agissait-il kombo nini awa demandait aujourd'hui oyo azosenga qu'il est écrit ici. oyo Je leur ai ekomami awa révélé ton nom. nafongoleli bango kombo na yo Non kombo oyo yo kombo nini ye afongoli qui soit lié ezali bobele na kombo moko oyo kangami na lobiko na biso na maloba ya bonzambe et c'est ce nom. ekombo yango ezali oyo ye afongoleli biso kombo oyo opesi ngai Dieu appellera son nom Jésus. okobenga kombo na ye yesu pamba te akobikisa libota na ye. Et ensuite, na cette nsima puissante nguya déclaration, oyo ya motuya ya maloba je leur ai oyo donné napesi ta bango parole. liloba na Il yo ne s'agit pas seulement de la lettre ezali que chacun mokanda kaka te tourner te et moto interpréter à sa akokobaluka guise. na ndenge na ye atali Mais te dans cette parole, na liloba oyo volonté de Dieu mokano na nzambe était manifestée. etalisami Une lettre morte ezali mokanda oyo ya kokufa te introduit oyo moto akopesa ndenge na ye te ekasi dans le témoignage global ezali na des Écritures. kati na litatoli mobimba ya makomi Nous avons été introduits bolingo na dans nzambe la mokano na parole de nzambe Dieu. etalisami na liloba na nzambe Je leur ai napesi bango liloba na yo vrais disciples de Jésus. badisiple solosolo ya yesu kristo baoyo bazolanda nkolo ezali baoyo kombo na nzambe na liloba na nzambe oyo bafungolelaki bango. Si ces deux choses Soki makambo mibale ezozanga, le premier et le dernier, donc biso pe et peut-être tozangi aussi ce qui se trouve entre les deux. tozangi C'est là que tout commence et pamba tout te s'arrête. nyonso ezobandela wana mpe ezosukela Le wana. dernier verset dit aussi, Molonga Jean suke 17, lobi, verset 26, Jean 17, et je 26. leur ai fait connaître Mpe natalisi ton bango nom, kombo na yo et je continuerai à le faire connaître afin mpe nakokoba mpe kotalisa bango yango na kotalisa ete bolingo oyo olingaki ngai ezala mpe kati na bango. C'est pourtant là tout le mystère Wana nde libombami nyonso qui nous a été donné de connaître par grâce. oyo epesela biso mpe toyeba na ngolu toza na Et nous n'avons boyebi pas na biso te notre parole, mais la parole de Dieu. toza na liloba na nzambe. Et s'il en est ainsi, Soki eza le bongo Seigneur kolo testera et il sera manifesté akomimonisa que nous pourrons alors
être plus noble que tous les autres et sonder les Écritures et les sonder Et encore. puis Mais pas avec les tokozala na lunettes, mutuya sans lunettes. koleka ba kasi na manette te mais tokotala yango sans lunette bango bazotalela yango na balati manette. Et puis, comme nous le savons tous, il y a des œillères à droite et à gauche, comme c'est les chevaux. Toza ba oyo bazolota bandoto gauche et droite. Et les gens regardent avec leur propre manière de voir. Bato batalaka na lolenge ndenge ya bango moko ya kumona pote bamona. Nzambe kosala na bato mutindo boite. N'a pas besoin de venir avec beaucoup de connaissances. Koya pa na Nzambe bakoya na boyebi ebele te. Baza na posa na koyeba eloko moko te pe na kozwa eloko moko te kaka bobele oyo Nzambe asa bongisi mpo na biso nde sengeli toya epa na ye tozwa yango. Avant que frère Rousse ne reprenne Bosete ndeko frère Rousse azwa likanisi tala likanisi oyo tozwi na mokanda ya Job 22 elobi mo 21 azaki moninga na Nzambe azalaki na kimia na ye nde tina yango likambo na libebi na yo ekobikisama ndenge nini tokokangama na kokangama na Nzambe ndenge nini tokopusana ndenge na Nzambe tonde kozala na kimia na Nzambe esengeli toyamba nanu kimia na Nzambe na nzela ya Jésus Christ kolo na biso na mitema na biso kolo alobi napesi bino kimia na ngai. Fais-toi donc ami avec Dieu. Sala ki ami na Nzambe batela kimia Nzambe apesa biso yango na ngolu. Abraham abiangamaki ami na Nzambe. Nzambe asalaki boyokani na ki ami na ye alandaki nkolo asaleli na botosi ya liloba. Nzambe afungoleli nzela nde bongo oyo Nzambe akanaki kokende na ndenge ya lobiko oyo Nzambe akopesa na ngolu na yo zwa malakisi na munoko na ye ete maloba na ye na motema na yo efanda bongo wana nde na mokuse na matei nyonso zwa liloba na munoko kasi maloba ezokobima na munoko ya mutu te me na munoko maloba ezobima na munoko na Nzambe. Moto akobike bobele na lipa te me maloba manso oyo ekobima na munoko na Nzambe. Ndima oyo ebimi na munoko na ye batela yango na motema na yo bika na yango kati na motema na yo bika yango kati na motema na fandisa yango kati na motema tikati liloba efanda kati na biso epai wapi liloba efandi kati na motema na biso wana nde Nzambe mpe akoya kofanda kati na biso wana nde bokokabwana na Nzambe te. Soki obongoli motema na tout puissant okotongama soki okolongoli masumu ya bifandelo na yo Nzambe pe akopesa yango na bao nyonso bakoya epa na ye. Kombongwana na biso ezali na lisanga te eza na boyebi songolo ata doctrine te te kombongwana na biso esengeli ekende pa Nzambe ndenge ndeko Branham alobaki une assemblée mais pas à Christ. Nazomona te bato bayaka kaka na assemblée mais kasi na Kristo te. Les gens deviennent croyants de telle ou telle manière. Bato bakomaka bandimi kaka ya ba baptiste, ba méthodiste, ba pentecôtiste, lolenge ebele ya kondima ezali.
kasi nzambe azali bobele C'est la manière divine dont lolenge les moko ya décrits, vous êtes de race bule divine. ya libota ya bana Et si nzambe nous sommes devenus de race divine, ou soki si nous voulons devenir tokomi de race solo divine, race pour commencer, divine selon ya Actes nzambe chapitre 17 verset 28, nous devons avoir vécu une verset 28 conversion divine. esengeli Non pas tozala na le modèle mbongwana ya de molimo l'assemblée, ya non pas bule avec des cours de na rattrapage, mais réellement par la grâce de makofi Dieu, te me une vraie, na ngolu na véritable conversion nzambe à Dieu. Et c'est d'abord mbongwana ya que son solosolo ya nom nzambe nous est révélé, que sa parole nous est révélée. nde liloba na ye Si nous sommes fungomeli convertis biso avec tout notre cœur, soki biso tokangami na ye na motema na biso dans le mobimba cadre d'une conversion à la manière de Dieu, na lulenge ya nzambe kasi na lulenge ya bososoli lisanga te me lulenge ya bososoli ya nzambe. Job 22 verset 24. Job 22 verset 4. Job 22 verset 24. Oui, jette le minerai d'or loin de toi dans la poussière. Bwaka ba minerai d'or musika na yo na ba parmi les cailloux des torrents. Verset 25. Que le Tout-Puissant soit na ba ton caillou ya minerai d'or. torrent Et que l'argent soit pour toi bongo ezala pona yo mobeko na yo. Si nous avons de l'or, Soki nous toza na devons le jeter dans or le torrent ou l'enterrer quelque part. tokobwaka ngo Afin mpe que Dieu tukunda nkele soit esika notre songolo minerai d'or. boye nzambe azala minerai d'or na biso Peut-être pour nous tout en tous. oyo nguya azala mpona biso na nyonso. Cette énorme histoire dans les premiers temps de l'Amérique. ndeko Branham abete lisolo ya ngonga liboso na bao baza koluka baolo par bisika nyonso na Afrique du Sud na sud-est ya Afrique bamonaki yango na ntango wana kasi ntango ngango esi eleki kasi ata kobongo baluki olo oyo Et ce chien a aboyé plusieurs fois. mbwa oyo baza koganga makasi ntango bambwa oyo baza koganga oyo alokotaki olo alobi boye kanga monoko na yo alobi ne kanga monoko na yo shut up. Avec lui et cet homme voulait dormir. moto oyo alingaki kolala Mais il n'a pas compris. akososolaki Le te chien mbwa a appartenu aux voleurs et aux brigands. A appartenu aux voleurs et aux brigands. Et à la fin, il s'est tellement fâché. asosolaki te ke mbwa wana azalaki ya bamiyibi alobi na ye ke ezali mbala oyo asuka po te oganga était mort. agangi makasi mbwa wana akufa. Plus tard, l'homme qui avait tué son chien moto oyo abomaki mbwa na ye était mort. akufaki Et le pe voleur ou les voleurs ont pris l'or. bamiyibi bayiba olo A dit auparavant, moto oyo alobaki liboso tais-toi, demain je vais à la ville avec cet or et alors je serai un homme riche. kanga munoko na ye lobi nakokende na olo oyo Pauvre homme, na engumba na kokoma moto ya mbanga il a tué, abomi mbwa l'appel au réveil, il a tué, abomi mbwa oyo aza kolamusa ye na pongi il a tué ce qui l'avertissait. abomi oyo aza kolamusa ye. Mais Dieu nous appelle, nzambe azobenga Dieu biso nous avertit. nzambe azokebisa biso nzambe azokolinga kolamusa biso alingi olobela Il biso nous est rappelé que nous devons considérer le Tout-Puissant comme notre or. esengeli totalela tout puissant lokola olo na biso. Amen. Donc prendre sa loi comme de l'argent. kozwa mobeko na ye lokola Dans mbongo la note de bas de page, il est dit ici, na et mokanda que tu as considéré comme de l'argent rayonnant. omoni yango lokola mbongo oyo eza konganga. Les deux doivent nous convenir s'ils peuvent être appliqués à Dieu. nyonso esengeli ezala na biso soki tokoki kosalela yango epai na nzambe Le Tout-Puissant, tu élèveras vers Dieu. ta okomi propre yemeka na nzambe na nguya. Que Dieu puisse susciter en nous une telle tika confiance te en lui. nzambe abotisa confiance oyo kati na biso. Il est toujours bon de pouvoir compter sur quelqu'un. eza malamu mpona kotalela Quand on est mutu abandonné ntango deux ou trois fois par ntango quelqu'un babwakisi biso et que les gens ne tiennent pas leurs paroles. bato bazosimba maloba na bango On ne te puisse avoir à quoi s'en tenir. epuis bakosukasuka bakoyeba kosimba maloba na bango te e wana mpasi mpo toza na confiance na maloba na bato kasi tokoki kopesa confiance na nzambe Nous pouvons être sûrs tokoki kosukisama que le ete puissant tiendra sa parole. oyo nguya nyonso akotelema na liloba na ye ata konini eye Quoi qu'il arrive.
ata kolikamu nini eyeli biso alors, tu t'appuieras avec confiance sur le Tout-Puissant. okomiyemeka na nguya nyonso tu likolo na oyo ya nguya koleka mpe okotombola elongi na yo na Seulement cela pourrait elikia nous être donné soki dès wana aujourd'hui. ekoki kopesemela biso uta lelo na ngongo oyo tokoka tosapuyaka na motema na biso na oyo ya nguya nyonso Élever notre visage. epe totombola elongi na biso ete nzambe na biso na confiance Si tu le supplies, soki obondeli ye akoyoka yo et tu pourras payer tes vœux. epe okoki kofuta baveu na yo soki obondeli ye akoyoka yo mpe okofuta maloba olobela ye bilaka opesa ye okofuta Savez-vous, bandai oyo lapaki epai na ye tant de vœux à Dieu et que tokoki kosala bandai ebele epai ya nzambe oyo tokoki ata kotosa ata moko te nous donne la grâce et la force de le mobele faire. soki nzambe apesi biso ngolu po te bave na biso tosali bandai na biso tolapi epai nzambe tokokisa yango Pu les tenir. ebele bakokisi yango te Mais alors, kasi il est dit ici, il t'exaucera. alobi ke akoyoka yo soki nzambe ayokeli biso Sa face en grâce, son visage en grâce, nous pouvons akotalisa biso elongi na ye na ngolu boye akopesa biso makasi akopesa biso volonté na oyo tokoki kosala mpo na ye oyo tolakaki ye encore plus loin, verset 28. Si tu entreprends quelque chose, soki ozosala eloko songolo okotala et la lumière okozwa brillera mpe sur pole tes chemins. ekongala na nzela na yo C'est ce que nous souhaitons. wana nde toza na posa nango Nous souhaitons tous oyo de tout cœur, tozolinga yango na motema na biso mobimba ete totombola elongo na biso epai na ye na confiance nyonso et que nos prières ete malomo na biso esukele bobele na mopepe te me emata ti kino na kiti na ye na ngolu et y répondre. bongo ye akokopesa biso biyano Y répondre. epe ayanola biso Si tu le supplies, soki obondeli ye akoyoka yo et tu pourras payer tes vœux. okofuta bandai na yo olaki epai na ye Si tu entreprends quelque chose, soki tu ozosala réussiras. eloko Et la moko lumière brillera sur tes okozwa mpe pole ekobrille likolo na yo Verset 29. ekongala S'il So rufst du im Hof und die S'ils descendent, tu crieras en haut et il relèvera l'affligé. soki akiti okoganga likolo ye akotombola yango Au verset 29, quand ils descendent, ntango ye azokita c'est parfois comme si les croyants pensaient que celui qui est maintenant un enfant de Dieu, alors la trajectoire est si belle, toujours aussi belle. Vers ntango le ye haut. azokita azomonaka nzela eza malamu epo na ye Nous pouvons lire ici. Toko kotanga. Lorsqu'ils descendent, ntango ye tu azokita cries en haut. ozoganga na likolo On sait très bien toyebi malamu ete que le chemin de Dieu doit monter. nzela na nzambe esengeli emata Tu descends. kasi Alors, ntango il azokita faut aussi à un moment donné actionner le frein. Et on dit non, ce n'est pas à cela que nous sommes destinés, mais à ce que okoki mpe kondima oyo nzambe asali okoki koloba ke boyi te kasi yango nde nzambe akani nous est éclairé et que nzela na nzambe est vraiment descendu. engengeselami biso Nous nous exclamons tozokoganga vers le haut. Nous disons vers le haut. mpasi ezali Et il aide celui qui est abattu. mpe akosunga na oyo mpe abetami Il aide à se relever. akosunga ye mpo te atelema Quand l'un vient, l'autre s'y ajoute. Et c'est ntango ainsi mosusu que azokoya les mosusu choses- azobakisama Même les freins lâchent. meme ndeko oyo ya lembolembo Toujours un repos. akoya Nous ne connaissons pas akozwa lisusu eyanu nous sommes kaka destinés à cela, même biso si les circonstances toyebi nzambe ndenge mosusu te et que ata parfois makambo nous ezoyela voulons biso aller vers le bas. ezotinda ete tokita na se soki nzambe aza na biso tokoganga epai na nzambe mpe akomatisa biso na konganga na biso ya mawa tokoganga Et alors, ye akosunga biso akosunga biso ete totelema Dieu aide nzambe asungaka à se relever. na oyo ya mawa mpo te atelema Mais le coupable, azongelaka mpe baoyo il le bakweyisamaka fera échapper.
akolongole na pasi. Et il échappera par la pureté de tes mains. Donc akolongwa na mabe. Le coupable, Ata il le laissera musumuki échapper. akolongwa na mabe. Auprès de Dieu est le pardon, auprès de Dieu est la grâce. Pembeni na Nzambe bolimbisi ezali, ngolu ezali. Bénis tous ceux et celles Bapambolama qui l'ont choisi. bao nyonso parce qu'ils bapona ye. ont été choisis Pamba te par lui. baponamaka pe na ye. Bénis tous ceux qui remarquent que Bapambolama les choses ne vont pas comme bao nyonso bazomona elles ete devraient. makambo ezotambola ndenge esengeli etambola, bongo kolela na bango ematiti pa Nzambe. Levons notre visage vers Dieu. Totombola elongi na biso epa na Nzambe na confiance. Vers le haut. Kuna Avec likolo l'aide de Dieu. na lisungi na Et le Nzambe. Seigneur Kolo viendra alors akoya lui-même au secours de yemei celui qui est kosunga na oyo motema na etutani. les affligés et se montrera fidèle envers tous Oyo ceux na mawa qui cherchent akomonisa kaka refuge auprès ete aluka de lui. libombami pembeni na Nzambe Aussi. pe akozwa yango pembeni na ye. Dieu le Seigneur bénit toutes ces Kolo paroles. Nzambe apambola liloba na ye kati na biso. Toutes ces paroles qui nous sont adressées afin Malobo qu'elles oyo restent dans elobami na nos biso cœurs. efanda bobele kati na mitema na biso Que nous tosalela yango appliquions et et pe que nous ayons confiance en notre Dieu bonzela na yango par sa parole et par son esprit, y compris par cette brève na liloba na ye pe na molimo na ye méditation. na Que moi Dieu le Seigneur nous bénisse tous. mwa lite ya moke Amen. oyo nkolo Nzambe apambola biso banso iyo.